Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais. Je ne suis pas un féticheur. Ce matin, Major, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Major, papa. Il était venu le matin ici. J'ai prophétisé pour lui. Il a laissé la canne, les fétiches, tout ici. Tu vas aller corrompre un Major? Dieu ne peut pas parler comme ça à un homme. Il y a une jalousie énorme. Mais qu'un ami, Kalaoum Collection, être bien habillé ou être propre sont deux choses différentes. Pour mixer les deux, la réponse à cette question. Voici la maison des coutures mixtes. Kalaoum Collection, la Bible déclare rien soit au cola. Nous sommes payés au cola. On dit pas, c'est la réduction, la prédote, grâce à Kalaoum Collection. Et donc, il y a un ensemble, ils sont tout. La forme. Kwetu, Bikwembe, Binapata et Shima. Plus de soucis à se faire quand il s'agit de l'élégance à l'africaine. Nos services, mercerie, vente des pannes en gros et détail, la borderie industrielle, les surfilages industriels. Kalaoum Collection, réalisez vos idées sur mesure. Notre adresse, nous sommes au numéro 12 vente de l'avenue Lac Kipopo au quartier Kaloué, commune de Lubumbashi. Bientôt, Kalaoum Collection ouvrira ses portes dans la ville de Kolwezi. Kalaoum Collection, Tuko Pamoja. Bonsoir, bonjour. Na balandi nyonso ya Congo Lisanga télévision topesi bino penza mokolo elamu na baike nyonso balandaka biso à travers chaîne na bino Congo Lisanga télévision topesi bino penza mbote o nana s'abonner te bo s'abonner massivement bo aimer bo partager ba vidéo na biso nyonso koza penza malamu mingi bana na nzambe topesi bino shalom. Lelo vraiment na numéro na biso ya sika tozali toujours kolobela bino affaire scandale ezosala malakati na ndako ya nzambe, scandale sexuel, makambo belé ya bosoto vraiment ezosalema à travers ba pasteur na biso o tobenga bango penza babateli mpate oyo bazalo kwa ba brebis plutôt o bazalo kwa ba berger biso toza ba brebis na bango vraiment ba dadi na biso ba prophète bazali ko kisa nzambe soni makasi l'autre kolobela affaire pédophilie na kati ya ndako nzambe parce que toko mona lelo ba pasteur na likambo etali kipede likambo etali homosexuel boyokaki ba voice o ebimaki pona prophète Joël Francis Tantou na likambo etali pédophilie boyokaki voice wana penda azako lela mobali ndenge azomonana te ya ye mais mobali azomonana te toujours mobali aza occupé na mwasi na ye vraiment ezali pasi pe soni fallait nzambe ka livrer bango parce que basali yango bambule belé en cachette nzamba bi tango yango ekoki tango yango yo ya ko livrer ba oyo basalela kaye na bosolo te tango yango ekoki esali moi ba temps ebele na mboka na biso Congo toko yoka makambo mabe ya ba pasteur au pasteur a violaki au pasteur a sali boye lokole komi lokwa mwa mbula moko ezonoka na ngambo ya ndako ya nzambe makambo kilikili na ba pasteur na biso lelo ezali penda soni affaire
Francis Tatou oyazo lela zoko nie abi jamais atikala kozala homosexuel kasi ba voice wana ebimaki lolenge nini babi na biso mpe ba video ezali ekobima kala te lokola Nzambe a décidé ko frapper bango akobima na poisa bakobima na poisa bana Nzambe parce que ba pasteur bango moko bazopekisa biso tosala mabe te mais c'est comme si bango bazo pratiquer mabe butu moi bazoteya bana Nzambe butu moi makambo mosusu biso totika mais bango bazosala yango vraiment ezali pasi na ba pasteur na biso ya beglise biso tosambelaka vraiment toyebi te tosambela biso kana kati na ndako tobondela tozwa bana na biso tokanga bango na ndako so dimanche etani tobonde tosali kilte en famille et puis esili ou bien tokendaka beglise ndenge tokendaka dimanche pe bajour ya semaine parce que bapaster bazokisa biso soni lelo na kati na église ndako ya Nzambe affaire kipede okomona bapaster okomona paster moko azalaka toujours parce que bapede toyebaka bango toyebaka bapede soko omoni moto azoleka oyo senge oyo aza normal okomona moto moko ka bafiere ebele bapropre ebele mais so wanda azalaka ne pede vraiment Nzambe akeli yo mobali mozolinga omikomisa mwasi quelle abomination Nzambe akeli yo mwasi mais ozolinga omikomisa mobali abomination lelo bapede bakomi oseka babi bakaisaka bango monde basala makambo buzoba na nzoka pe na bapaster bana Nzambe tozwa mwa verset oyo tokolobela mboka na mwa mokuse Romains 1:25 balobi batransforme vérité na mensonge lelo oyo moto azali ko se sentir très à l'aise koloba lokuta bazoloba lokuta yazomona ngo ke eza vérité Nzambe lelo a décidé à frapper basali na Nzambe parce que bande ko bata mingi mais lelo bomoni penda ndenge bazali livré na makambo na bango bosoto omonaki affaire Mike Kalambai azaki akobomba lelo video mosusu ebimi bana Nzambe moyenne lakisa ta video wana ezali te ya salite pasteur Mike Kalambai azobima na mwana mwasi moko akati ya majabu a part Ser Zawadi azobima na ndenga sima salite bimi makile bimi donc vraiment c'est très dégueulasse nyonso towana nani basali na Nzambe oyo makambo asoni makambo apasi penza bosana pe soni vraiment obosana kati na ndako na Nzambe lelo bokoyoka ba rumeur ekobima parce que batangisa biso pe babi parfois les rumeurs et comme rappel d'information lelo ba rumeur ekobima été général Kasongo ya ville province ya Kinshasa Kalate a procédé na fermeture ya l'église. Moko pe ya ba député na biso ya Assemblée nationale yepé a proposé loi portant sur la fermeture des églises. Vraiment to ebité to kende wapi. Tozonga missioni, tozonga kimbangiste, to kende neyo, to kende wapi parce que église eza sous lieu de refuge te. Église eza sous ceci comme côté oyo to monaka lié sainte eza sous bongo te eza sous lié santé église lelo église bo soto makambo ebelo zo zala kaka na kati na ndako na Nzambe ba pasteur na biso bazokisa biso soni makasi pasteur Roger Baka lobaka ngo alobi kalate Nzamba ko frapper ba pasteur ya limité abandaki de première riti 17e ri plutôt industriel lelo tokomi au monango e bandaki na cité Bethel affaire Eliel Bafeno ezo matezo kende Moussa na Nzambe Roger Baka leo to pesi raison parfois to monaka ba pasteur ba lekaka ba lobaka to kansango ka base non Nzambe pa lobela ngo ba pasteur to monaka bango minene yango ne bango ne ba ko sa makamba buzoba ba pasteur otomona bango peda te akoko sali sumu te bango wana nde bazo sali sumu butu moi bako pekisa biso kotambwa ne kobo me ba pasteur bango moko
bakolala baser butu moi bakopekisa so lokuta me bango mo baza na kati ya lokuta baza na kati na magie lelo toko comprendre te pour pasteur alakisa nidité na etambola ba réseaux sociaux comme na loko moko facile to ebité est-ce que ça ba secte na bango bazo kote yango ndezo tinda bango basa bongo bazui magie noire na magie blanche basangisi lelo ba eza susu ba pasteur mingi te baza kati na Yesu mingi bakoti na bango bakomi na bango kokota na magie bazokoma banganga makambo ebele banganga ebele bamama mbiku de ebele toyebaka bango na kala lelo bakomi ba prophétesse vraiment ezali pasi temps de la fin ngo nzambe ayebisaki biso tokozela te enlèvement ya oyo Matthieu akei kaka na makambo oyo yango tokomoyeba bango frère na biso na bosani kombo na ye ayembaka tokoyeba bango na bizaleli na bango lelo yo tokomoyeba bango prophète Joël Francis awangani tope aleli alobi jamais atikala kosala kozala homosexuel atikala kozala pédé mais ba voice wana nani abimisi yango ba voice wana po yoki penda mungongo wana ba voice wana bo yoka oyo penda mungongo ya pasteur tozokende wapi bana na nzambe tozokende wapi tozokisa nzambe soni na makasi so akolamuka na tongo ya kokende église eza sute tobondela na biso na ndako tosonga mawa na nzambe bibi elobi ete ne touchez pas mes oins bana nzambe tozokosimba ba pasteur te mais na ba acte na bango bazokosala ezotinda biso tolobela bango parce que baza pe bato loko a biso nzambe nde azali koutilize bango kaka nzambe autilize ki Joël Francis ye wana pa koutilize songolo pakala eza te ke bango baza ba extra baza ba super pasteur lelo tosuki wapi affaire pédophilie au sein de l'église du Congo. L'église où ezali corps du Christ bazali ko sabota ngona makama ebele okomona pasteur moko ko bala bo divorcer plus de 3 fois azo trouver ngo c'est normal mais tant babali sarabiso na ndako nzambe balobaka jusqu'à ce que la mort nous sépare toboy tele mususu pe makamususu ko ya mona mupaga nazo kanga motema mais pasteur ko supporter te lelo ba pasteur to ebaka bango na basi na bango akala o bazaka nanu avant ba tonga ba temple bazaki na basaba nzete na ba bisika ya muke bazasu na basi wana te bazo ba basi ya sika ya 4G ya 4G basi na bango bakoma bango lelo bana nzambe l'air est grave tofongola miso nzambe lelo azo frapper ba pasteur wana azo frapper bino parce que bobata mingi na se ya kombo nzambe bobata mingi na se ya kombo na nzambe bozo sala bosoto bozo sala makambo ebele butu moi nyonso to wana boyebi kake bato bo ba fidèle na bino bayebi kake bosalela nzamba solo mingi lelo bakoti na ba magie noire mingi lelo bazana basangisi bonzambe na secte vraiment nzambe na biso to kumisaka butu moi ata bible lobi c'est un Dieu très jaloux alingaka te ba mélanger na bato mosusu alingaka te ba mélanger na makambo ebele mais lelo ba pasteur na biso ba mélanger bonzambe na makambo ebele basali na nzambe fallait nzamba frapper bino kaka boy repentez-vous tokomi na suka bosala pena repentance ya malamu repentance moko sincère ezali pasi na makambo ezoleka na kati na ndako ya nzambe eza makambo soni makambo bo jamais tomona ngo na bakimbangiste tomona ngo na basango tomona ngo te kaka na église de réveil makambo nyonso boyokani pe eza nango te na kati na église de réveil yango pasteur Dodo Kamba yo ndoza président na kati na église de réveil
déjà dans l'élection il y a pasteur na Dodo Kamba pour comme les bonga wana ezaki nanu matata yena sonika futa ba mususu balingi soni ba mususu balingi Dodo Kamba oyo ba pasteur ndenge nini bazowelela nyoso to wana kana soko za président o bénéficier na makambo ebele o zo mbongo na makambo ebele ezali pasi bana nzambe l'air est grave tozo belela mokile komi na suka nzamba azali koya to bongwana vraiment bino babateli pate bino ne bokote ya biso totika makambo mabe bino susu ozala kati na kamba mabe yango vraiment tozo kende wapi où allons-nous pasteur prophète Joël Francis azoloba neke yazane asalela rango te azane homosexuel te. Il n'a jamais été homosexuel. Bana nzambe bolanda vidéo wana kala te tozo tia no boyo ka séquence wana ndenga zote yango. C'est comme si cher wana eza susu cher ya kolendisa bana nzambe te. Cher wana eza cher moko ya ko rendre ba compte. Soki muto afinga ki yo boya alobela ki yo boya obi da kozele kaka jeudi na kiti na kozongisele pe ya ye. Na kozele kaka dimanche liboso ya cher na kozongisela ye. Vraiment tozo kende wapi ba pasteur tozo kende wapi donc eloko lokola ba vidéo ya ba mitakala wana ba fidèle na mino bazango na kati na ba téléphone yango bo loka biso to bozo te biso parce que chaque fois so na moni pasteur kinganya zo te na zuka moi vidéo na zuka moi photo moko au moins te que fidèle a continue na distraction tozo kende wapi bobongwana bolingi komona sere ya kitoko ya église te fo botie kaka misu wana pasteur akosala tout akomisie protocole akoma memele secti ba okendo suka na mbetu vraiment ezali pasi pona ba pasteur na biso tozo telemela bino te mais tozo lobaka bosolo tokosenga la bakondi ya mboka ba église oyo ba pasteur na bango basali makama général Silvano Kasongo le gouverneur bomekano ko suspendre bango on a eu pété elle sur le quoi corruption on a gata mboka ba chef de l'état azo beta c'était le kambo etali corruption ba ko corrompre na ba on peut ba batwana pote baté ya kaka eza malamu te eza makamba soni divorce lelo pe ba pasteur ezolobela bango eloko te ekobo lelo ezolobela bango eloko te ata lobi kuna ba partager photo na ya sex tape lobi kuna ko matana cher à côté ya nae vraiment ezali pasi toti comme nous bolanda na vidéo ya Francis o azo boyoka na no vidéo et puis tozongi. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais. Je ne suis pas un féticheur. Ce matin, Major, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Major, téléma papa. Il était venu le matin ici. J'ai prophétisé pour lui. Il a laissé la canne, les fétiches, tout ici. Tu allez comprendre, Major? Dieu ne peut pas parler comme ça. Il y a une jalousie énorme. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais. Je ne suis pas un féticheur. Ce matin, Major, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Major, téléma papa. Il était venu le matin ici. J'ai prophétisé pour lui. Il a laissé la canne, les fétiches, tout ici. Tu allez comprendre, Major? Dieu ne peut pas parler comme ça. Il y a une jalousie énorme. Je n'ai jamais été homosexuel de toute ma vie. Jamais. Je ne suis pas un féticheur. Ce matin, Major, levez-vous s'il vous plaît, monsieur. Major, téléma papa. Il était venu le matin ici. J'ai prophétisé pour lui. Il a laissé la canne, les fétiches, tout ici. Tu allez comprendre, Major?
Dieu ne peut pas parler comme ça à un homme. Il y a une jalousie énorme. Quelque chose de 30 minutes de moi, de là où tu habites et de là où je suis. Je suis venu pour qu'on parle de tout ça et qu'on réfléchisse ensemble. J'étais censé te voir, tu es en train de m'inviter. Pratiquement. C'est seulement tard, la nuit, ou quand les choses sont impossibles, que tu me demandes de te trouver un taxi. Je suis là ce matin, je me suis réveillé et on a prévu de pouvoir se voir. Je te dis bonjour chérie, tu me dis tu es toujours avec ta femme. Si tu veux pas me voir, tu me dis clairement, Joël, tu es venu, mais c'est pas la peine qu'on se voie. Tu me le dis, je veux comprendre. Parce que des histoires, des raisons et des excuses, j'en ai marre finalement. J'en ai finalement marre. Je suis un homme et j'ai un cœur. Parce que c'est toujours comme ça. Aujourd'hui, ça va. Aujourd'hui, c'est fini entre nous. Demain, c'est le ciel et ainsi de suite. Vraiment, je suis fatigué. J'ai déjà beaucoup de problèmes comme ça. J'ai déjà beaucoup de soucis par rapport à ma propre vie. Si tu estimes que tu ne veux plus venir et qu'on ne va pas se voir, écris-moi tout de suite. Tu me dis, Joël, je ne veux pas venir. Ça vaut pas la peine que je vienne. Comme ça, c'est bon. J'efface tes numéros et voilà. On oublie tout. Chacun fait sa vie. Parce que là, finalement, je suis pas un petit garçon. J'ai 35 ans cette année. Je suis un grand responsable de beaucoup de choses. Si tu estimes que ça va, tu m'écris normalement, on se voit tout de suite. Si tu estimes que ça ne va pas, il n'y a pas de problème. J'éteins mes téléphones, j'efface ton numéro, je prépare ma prédication parce que je dois prêcher ce soir. Parce que c'est toujours comme ça. Tu as toujours des choses que tu me dis qui me démoralisent. Vraiment, c'est triste. Balandia Congo, l'Isanga télévision. Wana bouti kolanda vidéo. Il y a prophète Joël Tantou. Bolandi na audio. Wana akolela. Makamba ba PD. Vraiment, ezali pas si ba na nzambe. O toko benga ngo eza punition ya nzambe. Nzambe nda livrer. Nzambe nda zo continuer toujours ko livrer ba pasteur oyo bazo sala bazo bata manase ya nzambe mais bazo pratiquer na bango makambo na bango ya mabe. Lelo ba pasteur désir charnel na bango nde ekomi ko bisa bango na poisa. Ezali ko tinda bango basanga na mibali basi na basi. Wana ezali toko benga ngo ni désir charnel. Balobara, la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Soko kimi impudicité, soko kimi ekobo, o kimi makamwa mabe. Nzambe pa ko batela ko sunga yo. Mais o toko mona ba pasteur na biso ezali désir charnel. Ndezali ko tinda bango basanga na mibali. Vraiment ezali pasi. Lelo toko mona la plupart ya ba pasteur mingi baza o mona azalaka na ye homme d'affaires, azalaka na ye cadre d'entreprise moko boye, azui bambongo na ye, allez, akoti mosala nzambe, akomi pasteur. On a toko benga bango nini, bazo kota na nzambe na fenêtre, mingi bazwa batemte, mingi base convertissa te. Donc okomona bako kota ka mosala nzambango parce que baza na mbongo na bango. A fongo l'église na tiango na ba norme omona bana nzambe pi bazo kota mosala nzambe na kati ya fenêtre le ba kota na kati ya porte. Vraiment ezali passe retourne ba pasteur mingi lelo tata na molimo azara nani azara tata molimo te. Oh comment c'est fait chose na tata molimo te parce que mosala ngo bazo tamboa nango kaka na bulu yeke boye. Vraiment ezali pasi mingi makambo bo soto boye ba scandale boye ezo sale makaka na ba pasteur oyo basakani penda na nzambe ba o ba mibenga ka ba prophète ba bishop ba archibishop yango nzambe dazo livrer bango na ba posa na bango ya buzoba na ba posa na bango ya kusangana entre mibali na mibali. Nzambe apesi voix mususu ya kolanda kosangana entre moi sina mobali mais bino bokomi kosala abomination kobima mobali na mobali. Mais vous trouvez ça c'est normal? Vraiment tokomi na suka nzamba zali kozonga temps de la fin nzamba belela kibiso yango temps de la fin ezali kopusana. Vraiment ezali pasi Balandia Congo l'Isanga télévision tokomo pusana biso na suka émission na biso tozo ko attaquer ba pasteur te mais tozo réveiller ka peuple de Dieu. Peuple de Dieu o bazalika toujours na kati ya kokosama. Peuple de Dieu bazalika ka na kati ya kokumisaka ba pasteur vraiment bolamuka
parce que pasteur na biso commencé na bango désir charnel oyo nzoto na bango tinda bango posa na bango tinda bango yango ba ko sala. Vraiment c'est triste pour na pasteur na biso ezali pasi à faire pédophilie na kati na église bolandi prophète Joël Tantou azo koloba ete atikala kozala jamais homosexuel. Oyo ce n'est que le début. Nzamba zo frappé bango toko yeba bango na misala na bango. Onga prophète, onga bishop, onga archibishop, tozali koyeba bino nzamba azali ko frapper bino na misala na bino ya bondoki, na musala na bino ya kipede bosala butu moi, nzambe nazali ko frapper bino. Vraiment peuple de Dieu to komi na biso na suka ya analyse msa mokola lelo ba osoki to tuki bango motema, toza contre ba pasteur te, mais tozo réveiller ka peuple de Dieu bazana kati ya ignorance. Tozo réveiller bino kaka vraiment parce que ngai pe nazali chrétien oyo ba pasteur na biso bazo sala eza makambo soni bazo kisa nzambe soni bandoki banganga bazali ko seka biso vraiment ezali pasi okomona banganga bandoki bazali ko seka oka bombo bisa ba secret pasteur ana kuta ya rapana ngai pona makambo ba acte vraiment eza soni bande ko Congo lisanga yango ko mona pasteur moko akokisi ata 50 ans te akufi ba mort précoce ezo salema na ba pasteur bana nzambe bana kati na l'église na bon moi ba pambwa ezate parce que pasteur azotambola ne kobo azotambola na vie ya débauche désordre tu ne peux pas imaginer vraiment ezali pasi bande ko Congo lisanga to kombo na suka. Merci na bonus bandeki de partout à travers le monde to lingi bino mingi to ko senga mno toujours bon s'abonner massivement à Congo lisanga bo aimer bo partager ma vidéo na biso et aux amala mo mingi wana ezali kaka message au tozolo wana ezali ka message tozo lancer na bana nzambe nyonso na peuple de Dieu vraiment vous allez veiller bolamuka botika osala bokoma ba fanatique ba fanakuiti ya ba pasteur aussi longtemps ba pasteur ba ko tambola mabe aussi longtemps ba pasteur bazali penza ko tosa liloba na nzambe te bango mo bazana kati na makambo bosoto. Vraiment to ligi bino mingi bo s'abonner massivement bo aimer bo partager ba vidéo na biso soki nzamba zongi te to kutani na miko ezali koya.